biso ya monene tato bi ya monene seke ya monene na kombo ya Johnny Fay waza te yango tokutana ye po tomeka kosula ya samba yo nzete na bongo kacha mai yo mai na bongo kacha moto yo fait de bongo amen Alléluia. si Johnny ba témoignage des belé ya liboso na yebi pa na ye na tika mona Johnny asiki te. D'accord. Donc ba mauvaise humeur des arabes donc ba humeur na pe ya bien te mais il y a tellement humeur à bien te mais soit comme il a tournage beaucoup tani donc assez dans na kaka donc na tika mona te esika asilikaka a mutu mais il faut que se positionner parce que ça y a bien awa na ko sika te awa na zala bande konanga musala tout ça bien donc voilà. Et lelo boye atiki biso Johnny Fay akei ba programme nini o déjà bomiki ko zo na réunion na bino tout ça tout de suite. Bon ba programme ezaka ke entre biso faut tout dans salle. OK. Pour ba tuni soza besoin ba ya ko se recueillir parce makambo ezala. Donc oui ana poto banda ko ezala mo mukie pour na bato yango to zi programme ya salle pour na vendredi. O ba tuni so ba roya o besoin ko kuta ko ça ba témoignage par rapport à ndé ba yebi Johnny to kuta na vendredi. Et non minute to luka to rapatrier corps na Congo parce que maman na bango famille pe baza besoin mon accord donc ya wana ba artiste nyonso baza awa baza pena début ya que quand wana qui peuvent qui neige il faut ils ont à la Congo pour ils ont quand même honneur ya libotani na emo Johnny. Et tant que moi aussi et tant que maman ninga ba tozo acquiser la brine que yé mon tozo na hauteur ya liwa ya Johnny Fay. Qu'est-ce que tu en penses que tu bah, je sais pas, moi je sais pas comment on juge les gens. OK. Donc les choses qui naïvent non maîtrisé, je parle pas. D'accord. Donc naïvent n'a pas répondre à nous. Tole la Johnny. Tole la Johnny. Merci beaucoup maman Irsi Féchamp pour ton abisso. Merci. Mister Seattle, bonsoir, bonjour, boni. Bien moké n'a pas ce ko libiso. Donc moi écoute aux la bien zati. Donc voilà. Tout ça na sangwa mawa toye awa lelo kokutana na bato nyonso ba artère nyonso basala théâtre sango memeli biso eza liwa ya ndeko na biso Johnny Fay. Nini souvenir nini oyo Mister Seattle azana ngo na Johnny Fay? Merci pour la question nayo. Ba souvenir est belé parce que d'abord de un, il était poli, il était gentil et puis il était timide. Quand on a tenu à la théâtre on a beaucoup va na yeboye azolo bate asika kaka ayi timide mais so amoni caméra wana ndo omona ki Johnny Fay ebimi Franco ebimi mais so bofandi boye il parlait pas beaucoup donc ma souvenir est belé déjà vraiment ebelé ba souvenir est belé mais ba accusation bazo sala et pas ya moi c'est la brille. Qu'est-ce que tu en penses dans ça ba tenir sur le baké moi c'est ndabomi mobile omoni je peux pas penser na ba ndenge bato bazo sala accusation dans chaque couple ba problème ezali na bato bazo accuser bango ba na problème na ba couple donc nous pour le moment ce qui nous concerne ezali comment to sala ndenge nini po to rapatrier corps po maman na yazo lela amona nzoto ya mwana ye parce que ye mwana azali sans papier makoki ezate donc tozo senga na ba congolais nyonso yango moni to sali réunion oyo poto fungola compte commun oyo to kotia na internet partout bato baningi basunga po corps ekende RDC ba famille na ba mona ye donc to kotia numéro na ya compte moto partout azali Canada, États-Unis, Chine, Gabon, Brazzaville, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, partout. Donc l'artiste ne meurt jamais. Johnny a une fanatique un peu partout. Na bateau pour venir à la théâtre, bakoyi ko contribuer pour to rapatrier corps yande konabiso et kende rapidement pour na moko na biso Congo tozana maladie mo mabe maladie na biso ezali ke okokufa mutali boso mono ko mutasuka na kokufa oui tala saka Congo akufa avant kan ebanda mutakana kitako tala kan tali kan sili mais si le saka Congo akunda magate pourquoi parce que comme on a parce que OK voilà alors nous on a parce que tout ça là des sortes que tout ça là plus que on a comme on est comme battu on dirait OK pour ça là comme akufa bokondité
Johnny c'est quoi akufi Yakoloba maman yakoloba. donc voilà C'est là maman, c'est là maman. Mais tous na message ya aux en direct. avant na méchant Non, ça c'est très important, mais on peut se voir pour ça pour même matanga mais c'est matanga ezala. yango na sola na Le baga bato batalo matanga ezala. éviter tout sola na yango azozonga na bien bocha pause vous appréciez omoni yango Tocha pose. Maxi Maman Maxi, toujours c'est na seconde. D'accord, bonne santé. Santé pépère ndeti na film quoi. Tosi na film. Na ministre on est tous aboyés, tous ti réunion mais compromis toujours les années. Lobby de na tongo, to ça compte moro boyé ça déjà tout près déjà mais quand il dit bon on a par rapport à Kano, tu as besoin Kano c'est battu surtout. Batutu bayebi ke vie frère akufi ana do kité. Na mamune surtout ne leki mais on ne surtout les kaki. Na yebi likambo lobate mais toi on a pas na motema le roi via akufi. D'accord. Le roi via akufi toi on a pas na motema mamune surtout nzambe mo mtayebi passe au même. Toza bato mokili to ba no sa justice hein mais justice a monsieur Sara ke ngai na obetaka 7e sous toza na plateau faut toza pas na plateau toza na plateau faut toza na plateau Junior Wen nouveau préparé c'est pas pousse qui te parle là pas bien là regarde-moi bien là regarde-moi bien Junior Wen kasi ye motu tie failli à côté na au premier hôpital à liboso ya Junior Wen ah bon mais moteur ya Junior Wen OK deuxième motu nous avons na ange bena de liberté sur la botisi. Ah ouais. Après mamusu na ba na plateau na. D'accord. Mamusu zo ya mabolo baté mais pourquoi que c'est besoin qu'ils la brine pourquoi la brine ça ni ni conjugal papa. Non non ba na plateau na beta non. Il faut ma ba na plateau na tout à bordi. D'accord. On va bien na tambo ya mamusu surtout na nzoto ba pété tout. D'accord. Mais so moi Junior Wendo préparer la montre là ba calibre ba non là tu as fait faille. C'est bon, la personne déjà. On surtout tout à l'heure toza awa toza toujours ndete bisibino na matanga vient na biso Janify akufi toza na réunion o esalami lelo toza siko na groupe Janify au groupe oyo vie Jania banda o tourner na ba awa toza na ndeko na biso bakoloba mo ba circonstances na ba témoignage ya muke o ba ibe pa ya vient na biso Janify. Bonjour mon frère, bonne santé. Bonjour à tout le monde, mais santé vraiment bien été parce que nous avons vraiment fait. Et puis, si on a eu 3 jours, il y a roulé à terre. Pour la vérité, maintenant, on a la coca. Pour le canard estomac, pour le coca canard estomac. Et puis, on doit remarquer, comment ça même tenu. Oui, parce que nous, on a. Et pourquoi? Parce que nous avons ça, nous avons Balamoko, Makamajani. Parce que pour y avoir histoire vraie. Hein? C'est bon. Mais bête là bato ba non mais lelo en tout cas nazana ba consigne moko pe boye et pour la famille na biologique j'ai beaucoup souffert bref mais toko betango après. D'accord. Aux groupe Janify ça restera du Janify nous a fait mal na koloba na bina za na koloba 16e année na ye 16e année na groupe na ye étant que chef du groupe qui donne maleko oh batu ba yebi j'ai beaucoup souffert na ba massa na ba lumière ici on bazalia ba papa ça va de Paris ba Julia bazalia donc voilà on en parlera ni ouais Jani ça fait mal oh yé moi ça dit que ça crise ya za dit à côté qui c'est pas grave toki version là ah bon OK version mais version se pèse ali version c'est mais on en parlera parce que ba ici qui non famille ba ici kinal possiblement la Janify singa na kitamponda aisaki soko lingo panza matango ya fai ayo mais soko lingi pe kuna bien kayo d'accord nazo wamena kipoto na kiafiki parce que na kiafiki to ona ba to ba ça c'est ba ça na comprendre mais na kipoto awa c'est lui qui a fait que ngana zala ori ko Janify koti ngal lutumba ba nga lutumba ko meli yeyo donc bolimbi ça moi muke nous avons venu mingi ko lobate pardon mais to loba après le wa fai. Et puis, j'assume, j'ai beaucoup souffert. Mais nous sommes allés à Yawa. Pour avoir Koufi. Mais nous avons risqué la mort, nous avons quand même Mangaï. Naï, Bobby Angoti. Pour nous coûter la faille.
makambo bato bakotaka te mais mpona nini matanga boye je voyais de loin bakataka bakarte nga na mokuse Claudia Auguste ayebi amonaki ke non ozolola mpe yafa etika balongoli nga ye omi ezalaka ya bare mo ezalaka donc ça veut dire bare ezanga donc so bakarte nga moke nde yafa akei d'accord merci beaucoup en tout cas bolimbisa nga ye après matanga en tout cas merci beaucoup ezosala mpasi vraiment ndeko na ngai fallait pas tokutana na makambo boye circonstance boye jamais wana aza vraiment baoba toperdre vraiment baoba ya kosakana te ndeko na nga ka ndenge chef kinel awuti koloba groupe Janify ekokufa te ocomprendre soki Janify akufi art ekotikala biso toza wana mpo tocombattre kaka bato balingai basisa groupe ya Janify tolakisa bino ke Janify aza te na biso toza bapapa samba bakinal balumière isengo toza wana tosoutenir groupe otina suka ocomprendre mais toloba après po Yafa azalaki mpena grand frère papa tovandai na ye vraiment makambo oloba vraiment eza omoni ti toloba te bato bayokanisa ndire tozobanga ou bien te totika bato baowelela baloba